Oula. Voilà. Moi, je ne pas à pasteur, avec un peu conseil à toi. Oui, oui. Pasteur Marcelo, avec un peu de ferme, la Siamboula. Mais tout le monde a dit que va dégrader. Donc, pour moi, maintenant, on m'a dit pour tout le monde, ailleurs, on va être pour approuver. Moi, le problème, le répond, ici, il faut pas prouver. Pour moi, il va porter, va porter dans la maison. Il y a des images, hein? Sans policier n'a pas. Mais c'est qui est ma loi exacte. Mais donc, que ça la donne. À mon point, l'égalité, les Canadiens, donc, oui, Rabazali, je vais faire Bazali. Et mais là, on va prendre un salon. Fali. Et Bazali, la mode déjà, quand tu as un coton, ça t'a sali. Est-ce que numéro 1 à combien de Bazali, numéro 1 à combien de Bazali à 16 000 à 3 500 personnes. Numéro 1 à combien de Bazali à 16 000 à 3 500 personnes. Si le lot ça essaye, on dit maintenant, oui, bah, il doit être là. Dans la ça essaye, moi. I know you're not a piece of work to do. I'll come in back, I'll put up it. Oui, and that's I am a student of my family. And there are people who are fulfilled today. But you need to feel it. Tell my banana for him and I feel it. I'm going to get les accords pour ce moment par rapport peut-être à l'âge. Vous comprenez? Mais je jour où il y a qui quand même a fait récolte à la vitesse arena. A préféré que la micro a fait récolte à comme on est micro on a des micros ça la qui fait récolte. Aïe pas n'est pas soyez pas. Il y a moyen de gagner ça micro on a. Mais dans ce micro on fait récolte à ce micro. Oh, à mon dit que ayez mais lui on des arrêts les mêmes ayez mais la vitesse non. Moi mon balio à ce micro là, moi ils ont ça dit, ils ont changé l'histoire. Parce que il y a pas point chaud ni on se passe pas au contact il y a pas mal. Mais ça qui fait marcher, on va voir des gens de divorce là. Donc, par contre, quand tu vas sur la marche, ça qui va dire, ah, tout ça la marche. Voilà, pour ça, pour y va là, il faut battre. Pour ça, des gens étaient compatibles, on peut mettre ça la marche sur le festival, pour ça, il y a un festival. D'abord, on s'est pas remonté, mais on a dit, on a voyé, na mateya oyo kolekana koza mpe paster to na prière oyo na kosala mais yo ozoluka bato baza na secret ya batole ozomona ozoluka bato baza na secret mpe balakisa o ndenge nini okosala ple mais oke koluka basala ya nzambe te bapesa o ata mateya nini okoteya mpona kobongolisa bisusu bato epuis bino mo boye bolobi kaka 30 000 personnes nde bayaki mpona gloire ya nzambe boignore na babisusu mais à quoi bon bofongola porte bofongola na Swahili la nini anga ye jambo wetu habari mzuri ni faso nini susu etrela mnoni na lobino na lingala mbote na biso donc en français bonjour salut à tout le monde merci na babone surtout à Congo sur télévision merci na compte pour ça l'homme sans dans un concert motomoro bopeto ebilisu mute na ye mbangu to solo la affaire ya papa Hervé pour to le papa Hervé fait la mission musulmane ngana ke peta na Japon Italio on a ke peta na Djibouti Italio ici chez nous c'est papa Hervé pour rien. J'espère que qui biso tout maraboyo le kalelo na RDC affaire à festico la o ezo créer ba problème ba ngai ba marché mais ba marché té toujours c'est là 48 heures dans l'îlot toujours c'est là ba annoncer les biso lelo netoye ba date exacte ya festico la nini et au Salima. Merci na bato tout bato la biso merci na Gloria Effile étoile filante balobi moi c'est beaucoup bien depuis Belgique. Là, je vois directement Fabrice Lombolo et Fabrice. Na mpanzi na moni pile petit na Hassan Fungu ya Hassan Fungu et puis Chicago. Fils
Tanga Mobali depuis Sudaf. Il y a eu un maître JR Rela. Nakata Sidaf, Junior Rela, Nakata Sidaf, il y a eu un Naba étudiant. Tout ce là, je ne suis pas à ce plateau de ça avec Nana la Gauloise. La Pékisaki va remonter. Kamboyo. Nana la Gauloise, bonjour. Bonjour l'obsède avec l'obsède. Voilà. Il faut qu'on le ah ouais, pour la tournée. Voilà, attention dans la cette comme Milicolo. C'est de 48 heures, par exemple, c'est le déjà 48 heures. Si, la boutique déjà 48 heures. Voilà. On appelle ça qu'on a besoin de 20 heures. L'objet, la boutique aussi 24 heures, et on a besoin de 48 heures. Donc, nous avons ça pas que l'on a besoin de savoir. Voilà. Et c'est là qu'on est dit que ma colo va s'engager pour pas marcher. Bon, on a déjà que ma maman était pour parce que Polo on a fait école à Cameroun. Ok. Au Polo on a fait école à Ovaloma, déjà peut-être il y a beaucoup de voilà. donc on a fait école à Polo à Cameroun. Polo maintenant c'est les sacs. Et là maintenant marche il y a 2 jours. Les loges jeudi dans l'eau du vendredi. Parce que déjà par point chaud on se passe par au compte à la pas par la marche. Mais ils qui fait marche matin pour le cas de quoi des gens de divorce là. To ba par contre tu vas sur la marche mais bisa qui va dinga nyoso a to ça la marche wana posate pour koyiba na nzela bitubate ko ça des autres te ko panzelo au te mettre dans ça la kaka marche sur festival la ça ko ça il y a festival na biso parce que les culture congolaise c'est vous déjà ya photo comme un drapeau na biso déjà ya photo parce que tant que ba kolo comme initiative pour ne pas faire école à mon équipe et là on peut pas téléméler on peut faire école voilà. Parce que tout le monde a attendu et Salama et Moïse joue un concert à Moïse Bié. Mais va autoriser à mettre. Mais va autoriser à mettre. Or que pour tout concert à Moïse Bié, là je joue à mon dégat tenter Salama et Zara pour m'appeler ma carte. Voilà, c'est ça. Mais c'est que pour la moto, mon robot individu, mon robot, au biso so to yebi da kuma so leba no beta masuri ko pelo video to ba na soke. So Mike akelo la iba okelo la. Donc c'est Natana, aluka à faire comprendre biso. Il est qui? OK. Vous comprenez? Donc, c'est que l'on est pour la tabac, on se va subir conséquences, il y a tout le monde comme ça. Ce qui est là, qui est qui non, ton ticket à moi à ta semaine, il y a les 2, le 3 et à la tête, mais va tirer son à ta semaine, le gros année. OK. Mais si jusque-là, bah, on le vélo, il y a un moment où ça la qualité, ma baveuse à discuter. Donc, il y a une marche dans le Congo, il y a une marche, il y a des politiciens, il y a un début, il y a un mona batiseke de père batambusa biso to mona na 94 marche ba chrétien donc to mona ba marche de ba politicien mais lelo marche comme il y a ba miliciens et puis les seuls miliciens to mona ba marcher pour na se faire tout là c'est créé affection dans la population tu vois là nous ça là donc nous là nous ça là donc on a que muto yo banana banda okumisa azaka ndenga sala au contraire à son mata kali interview moi ya sociologie parce que sur faire école là le temps abandaka ko yema na faire école la production amona que faut faire école les aka puissant par rapport peut-être à âge vous comprenez mais jour où aya qui ko yema na faire école na Adidas Arena a préféré que le micro à faire école pour mon micro wana ndem zo sala que faire école ayemba ndenga zo yemba yango ya lingaka za micro wana mais tant que micro la faire école si mususu oh amoni que eyembeli wana ezaka les mêmes eyembeli habité non moi mobali azokola po ezosala nini ezochanger lisusu voilà donc on a l'accès que moyo a travaillé à sala musala et puis simplicité ya papa en fait voilà ça humble vous comprendre ayebi comment on communiquer na ba fan na ye esika nyo sandala na ba fan na ye o sanso ka lobaka ça moni mo makelele te trouble te boy na boy
bolingo wana o papa abalakisaka bafani na ye po esongaka donc to bamoni ke ase retrouve na situation moko oyo ye moko ezosala ye mpe bien te quelque part kotala ke bamusicien bayaki déjà bato bayaki me bazongi na bamboka na bango ça fait mal edéranger eza première édition oyo bato mbongo ebimi ebele ozo comprendre nanu kutu tozongisi yango te mais déjà bakamba boyebani siko na minute oyo eza lokwa kosekisa réponse parce que bamusicien oyo bazongisi eza lelo bapesi date baluka basali bayali bokofuta bango lisu bomoyekende bongo tete bokashe bazongisa yango te tomona lisolo ya kofiolo midela papa weba balinga bapesa bango concert ya wekop okomwana papa wemba akenda azwa kashe mais koma ere akofi akendaka te soki babengi papa wemba il faut zongisa mbongo papa wemba alobaka non nga mwana azongisa mbongo eza te mpo nga na ananga prêt nasi nasalelaki mbongo mais naza prêt ya kobeta concert ozomona eza problème na ngai te eza problème ya soki ya ntimi nga na koya na nga na koyemba mpo nasi naleki na nga deja bango mpe basi bayaki deja eza sous problème na bango te ozomona siko fere aofuta lokwa na baorganisateur bafuta lokwa siko mpasi wana mpo bakolo balakisa ye bolingo nesi lelo ezalaki mpenake bakutana bakende te na ndako ya papa herve basolola na ye baluka base compatir na ye c'est ça vendredi alobi nde toza marche mais tozela décision asuka lelo na décision asuka lelo na butu affaire ya makambo oyo ya bastade batufa natali image moko je vis Ferregola en train de parler en pleine console ya stade na population ezalaki wana tolingi moto azwa problème te toyaki na kimia tobima na kimia epuis esalema mpe kaka ndenge ye alobaki nde balobaka toute autorité bien dédiée dans la minute wana azalaki loba autorité ya bato nyonso bazalaki wana non mutu na mutu aza makanisi na ye soki moni mutu mosusu azobeta karaseke suwene ezake bato bakufa parce que mutu oyo alingi makambo wana te aza toujours vide nayebi ke esika bato baza ebele makambo elekaka ebele bakoswana mpe elekaka compréhension ezalaka mpo tomoni na concert ya Mike Kalambai bafille mpe bakundaki ozomona babitumba mpe bimaki bamibali bakundaki ezalaki kalika moko te mais mpe bazalaki soki amoni ke mwa compréhension moko elingi osalama akati yango alobi mpe azota nzambe liboso tozonga kimia na nkombo ya nzambe ntongo mutu deja azonga balikambo aota nzambe ata kutu ndenge nini fo nzambe kaje azokomprendre ke no mutu oyo azoluka aolinga problème alingi te ke nakopesa na ye mokongo mabe moko boyetikala kosala biso mongo azala na concert ya martir omona ke kolo soki mwa engroupement ndenge ezalaki temake bato bazalaki ebele so mutu akwei nde baninga mosusu bazalaka moto akwei baninga bamatelie nde ebongisaka bato mais omonaka ekolo atelemisi moninga na ekoloa okwesi telefone alokoteli mpe shege alobaka lelo tokoyiba te likolo ya feri ozomona donc eza eloko moko boye akotama na opapwana eza ine amutu akokaka komona mpasi ya motu te sikokotala bapasteur bato tobengi bahomme de dieu basalisi bacampagne bato bakufi bato babungisi batelefone bato bazwi baproblème mais kotala fere abeti consort ya makasi bato bakufi te bato babungisi eloko te siko totya nani yango mosali ya nzambe nani mosali ya satan mais fere aza na jésus olobi fere aza jésus ola okoto tobengaki jésus déjà voilà Moïse Mbi epaza pasteur abeta mpe concert bato bakufa na bango oui pasteur Marcelo abetaka mpe na feme na se ya mbula mais tomona na biso mpe badega te ozokomprendre mais ntongo omoni mutu moko boye aye kobeta po aprouve moni problème eloko ebongisi mai Kalambai koluka koprouve bafongoli baporte bato baokota na désordre. Il y a des images, hein? Sans policier na porte, sans mutu bazokota bazotindikana oyo akwei oyo amateli boye oyo asali boye mais sécurité ya malonga eza te mais donc mosala nzambe akokolinga te eleka na désordre wana mais ye alingaki eza bongo pourkua mpo aprouve Moïse Mbi enga nasali plein koleka ye ntaka moto alobaki ameki wera solo mpo anaseka bato donc ye abandaki kotala te ke nazoya koluka
convertir bana nzambe na bongo lisaka ko motema na banzembo ngana koyemba na mateya oyo koleka na poza mpe pasteur to na prière oyo na kosala mais yo ozoluka bato baza na secret ya baplaire voilà ozomona oluka bato baza na secret ya plaire balakisa o ndenge nini okosala plaire mais oke koluka basala ya nzambe te bapesa o ata mateya nini okoteya mpona kobongolisela mosusu fula bato epuis bino moko oyebolobi kaka 30 000 personnes nde bayaki mpona gloire ya nzambe boignore na bamisusu mais à quoi bon vous ferez n'importe quoi on ne sera pas à quoi bon vous ferez n'importe quoi on ne sera pas toujours maintenant nous n'avons pas fait tout le monde a répété tout le monde s'est dit rajah et pas d'abord c'est qui on est à faire voilà comme ça voilà comme les bandes maison mère moi on s'en va j'ai après si nous tournadio ah mukota mama bakana peso babote peso na lipoyo loba nana kuti nous tournadio comment ni faire école là déjà kota la rep na biso ya ba rep akala ya maison mère na to bando mona déjà ba répétition oh ya zaki so ayembi bando tika voilà mona o basane voilà et voilà tele na bina yo ba to mona ba tesa ba to mona ba ya ba la coste o mona ezala déjà ba trois de réponse trois de solo la na bo ça ba trois de réponse ya idéologie ya maison mère donc pendant wana déjà faire école la ba répétition na eza ba dali ana kita to mona a ba te bele ba mona ka elo mona comment ya nanu te mona eza répétition ba te bele ba elo te eza répétition donc mona mona ko déjà la melomba ma dona bana ne ba so idéologie wana répétition mais il na téléphone na TikTok na baba wana ya copie ya faire batata wana biloko ba uta na maison mère mais na ndenge libanda siko yem tatika la faire école la répétition na ko ça na ba chi voilà donc ça a bien répétition na ta ka mo chaque jour répétition na répétition yeba mo ba do ça la rap mais tellement que répétition c'est l'eau sur la bombe par rapport au ça va pas public on est beau mais ça même le bibi ça va répétition et ba do ça comme ça voilà comme ça la yemo ko siko na répétition te que ba leader mingi ba répétition ba basala mo minene ba ga ba fandi ba oyo ba bana to ga lingai ba yebo yemba te de ba yebo yemba te est-ce qu'on fait na ba répétition yenda zo yemba olega kutubana kasi ko na ya wana mo ni ba leader o mo na ba za na répétition fani abi no yemba te awu kana landela atala ba chine mo ka yesa diwe lo mo ko mo na pepe ni ni orga ngela ba kitaba ba guitariste orga ngela ba tasima okay yemo wonde mdo sama ona fanya sana kia mo ko na yesa mo buza sana yemo wonde mdo sala mabe omoni ba tebele ba eba tubo ya kai ebi ke fanya sana ya oui mais que c'est cosa numéro 1 te cosa numéro 1 ya Yani na chant na danse na spectacle tolongole na makambo wana na lelo na posa na shokete na posa o shokete tolongole na makambo wana taka auto tika no disque d'or kuna pesi $1000 to no shokete no ino pesi bana luambo no taka baba na luambo o papa baba tikela ba ba bien bele na feni ko ba zora ba bile bibi de 20 000 pesa ba $1000 donc famille ce que yoka ke no fallait yaki aiko tika disque d'or atike quand même $1000 ba ko mo so nzaba na lombo ote atike 10 000 bilo bolé neuf donc atike ka $1000 ibanda na kabel ba tumo plaça na barabara kika bila bakada $40 donc fallait faire des fêtes à $1440 ce qu'on a dit le wana le numéro 1 sur la bon te quoi ta innocent na limite ka boya pa na loi ko tika ba donc elle accepte na mouvement boye a bon mériter place wana donc à cause à la wana vous comprenez du jour au jour quand ba misi ba konta ba to tika ko ba histoire wana ba numéro 1 wana nga mona ngoya ba maman na ba distraction vous comprenez parce que to to ba lo ba numéro 1 c'est pour ba ko ba sa bon petit de lo ba beta musique ba wera ba zali ba jibe fe ba zali et mais là ba salon fali ba sala mo déjà antika ko toni sa ta sali mo est-ce que numéro 1 a combien de sala toni sa numéro 1 a combien de sala 16 000 na 3500 personnes numéro 1 a combien de sala 16 000 na 3500 personnes si le lo sai sai on dit maintenant oui ba rido ezalaki taka sai sai moi
ça va panzala yango nde ekobela donc numéro 1 na mamba misiki kotiaka ete mutu azosala fierté na minute oyo ya misiki na biso c'est faire école. Ah bon? Oui, parce que les minutes oyo po olongola faire école faut remettre double Adidas Arena sold out tous les 2 jours guichet fermé. Et on a fait au pas ça le dit ça là que vous savez et il était pour ça bango baza kuna ba fa kuga so na bango faire école là ça ah camarade ala camarade et tout ça no ba la faire ba bango dernier mona ba fa fallait ando bana na ndaka tala faire ndenga yi ba comparer les deux pour bozo lomba moto bozo yepa banana ngo bazo lomba magolo bazaki engagé pas faire à cause ça ba ona musala ko ba longo ba ke Kaya bisanga so ye bisanga bazoloma segazaki na ngai. Po biso yo sotolobela affaire twaka bafani. Biso nyonso to abafani ne mutu moko te ana papier asina na fera. Mais bon père de ta quoi? Neti nani mutu akwa ngamono mutu akwa makasi na pesa makasi. Esa mutu akwa nini yo bisanga letla. Nana la Gauloise. Vous comprenez ah toi tu peux t'attaquer au combat baki. Eh oui, pour les gars so pesa ko les gars c'est bon. Voilà. Tout ce qu'on a fait il y a papa ndenge lelo vandi otala misiki do kini après papa au mon fils bon on a fait pas pour ça ça là mais bien malgré la minute au hasard moi best pour la vérité vérité pas que dans la bien bazal bon na saluer so yo canadien comprendre d'habiter l'aime sous film mais en ezanga ya monde accompagner Olobi film mort ezanga qui peut accompagner film ni suye na tuna film asala et c'est dans le fallait pour moi oyo à part bango mi balé innocent pour payer très bon et puis Patrick Dekam ça va donc et si on a beaucoup non on a beaucoup ça comme papa il était en vie on va dire ah faire ça pour me soka ça qui fait la vie mais si on le rete monta la vie fait la date ça na voye na ndenge ya faire wana kotala ba musicien na biso ya lelo parce que ba musicien lelo ba komi na négligence à travail makasi on comprend ba musicien télé koyemba pena termine na live koyemba ça va pas passer mais pas regarde déjà na tala na concert na biso ya Stade Martin na mona ya yemba na live ayemba il est déjà à ça passé et puis ça la deuxième fois mais ayemba likolo ayemba première fois et ça la bien et puis Ibrator en vraiment il a ligne à faire chanter voilà les autres pour na sentiment et puis Ibrator à part Ibrator un mouvement moi pour m'a fait des piques à quelle année puis la moulière m'a bien des sons comprends ah oui c'est quoi non fallait ça la liste va chanter avec fallait ça la liste va chanter avec continue le micro na lembi tout fallait ça la liste ba réponse on peut ça ngona ata yo mo pena fallait to ko na liste va chanter na ntembu ni so yo mutu o azo yemba ntembu ne mo na studio so ko yemba ko ko na liste va chanter neti mikolo yo ana posa supprimer ntembu amu na ba disque na yo tellement que linga ntembu ana mingi akala posa yemba ngona ba concert ebe tisaka c'est pour alongola même na image na au linga oh aussi voyez bango lisu donc fali na ndenga ba chanter to saka ba bise ba ebe bo lo ko tout na tina tie c'est quoi boti héritier ba trop c'est les chanter héritier ayemba ba trop likolo voix de tête akanga mingi et ça là que esu ki saka ele mfuna ba note parce que natala na onte ko tala répétition ah na chanter bien ba bien mais na onte ko tala répétition na e ndenga matela na nzembu na ndenge ketela arrêter fallait pas na mona ke mo batala e ça le roi enlenga la kit oh mona ala buka kit mais mona yo senti que monter ana il a super passa so yebisanga kwa kona ko tsena ba kwa non tsena il fallait to ocha epo to mona mais fa hériter le kinde fallait non on le hériter le kinde fallait non hériter le kinde fallait merci la bateau tout la vie vous comprendre c'est pas moi c'est Nana avec hériter le kinde fallait c'est pas ma rivalité c'est pas voilà comment que ça va aller la souka Nana
festival bato ebele bazo mituna entre Ferry na Wera nani afongola non festival ni Ferry ni Wera afongola te bato bafongola ngo ezale msusu mpe bato bauta libanda baoya so bato bauta libanda baoya te ndenge bazaki badeplique babina file bafuna moko na bango oyo mais neti bajour à clôture wana nde awana Ferry na Wera soki ezala Wera beti apofera oyo obeta mpo lokwa ayende aza initiateur ya makambo wana yende moto asisi makambo nyonso ozomona ngana ndenge bilenge ya misiki moto akomema biso titongo yana mopolitike tena biso kosa Wera atelemi Ferry atelemi babito wana besoin moto aclôturer festival apeka biso na titongo leo te wana antuka tokoignore te Wera pa moto show Wera pa moto show mais nayebi te na ndenge ya baanimateur mpo na tala baconcert ya maison mare kala na ndenge ya baanimateur na biso ezala répondre ngai bana non nabongisa te toza na plateau bato baotala biso répondre ngai mbala moko Weranson clôture ya festival Weranson Ferry kola babi to mpona moko aclôture festival amema biso ntina suka mpo na nana ezafere rekola po aza initiateur ya wana dede faire rekola ana baanimateur za minute au maison mais en tout cas ya na carence baanimateur wana koto lo babi voilà on pas prendre parce que Wera te mutu atobwaka Wera animateur te bato bamema bato titongo eza surumba te et comme akoyemba moke kobine ebele bato baza toujours na show balala te so wana bato bakobango ezaka faire rekola parce que kuzando aza na mwana kongo bidi les créateurs on comprendre mais kuna na ebite animateur nini aza maison mais question mo boy na bosa na ina tuno mo ya suka hapo to continuer na sélection affaire il y a le 7 décembre et la musique politique kasi de question ba di mama oto lo ba ya faire aba balinga ba sesa mo ba je o dai no ba je kasi mo be mo sala ba je na page ya salle salle bango mo ba publier bamundele bakomi na dresi na ye baza calme tosisana mama festival tolingeka tolamusa bango bakomprendre makambo ezali mais eloko esalami wana na page ya salle tozwi ntango bapibliaki fali ya obeta na ing wana ezalaki kokala esalika badesa toteli ya Ferry ekomi na badeka bacommentaire bapartage banini makambo ebele dapere omoni tellement ke makambo festival wana ndenge eyaki asante bakolo bakoma stresse oluka alamusa bakolo baseka na omondafu balabetaka eloko wana ase lokwa lokoli yango aeke soki me bazala bango kala donc quand obeta festival esila bango baosoka tati merci na bato batali biso bona na bino calme tokoma sur la suite question on a commencé bon eza eloko et album Dynastie 2 volume 1 na volume déjà toujours na marché pour consommer un peu à bientôt peut fallait clip déjà double to ba voir comme eloko prenez makambo ntango eza mambo ya festival atalanga bato bakomi trop en l'air bokota na bureau bosonga bokosala boye mais clip à double to kala mingi déjà na mode déjà écologique 2 millions de vues déjà ya clip Mère live deuxième temps la menace on va gâter la vidéo la vidéo on va mettre la vidéo à mode de la télévision et elle va faute la vidéo jamais pour comprendre la vidéo peut être que dernièrement avec elle live là que dernièrement mais la côté faire recommander voilà recommander à recommander la vidéo va comprendre que non live est important c'est pour moi pas ça va te play mais le va comprendre que live est important makasi moni bada excusez bada vidéo ba ko peta ba live yo moni pe aola na mo faire na sima o moni te ku place na baeza muto yo zo bande ko ba ngo lo baza ni na fallait za yende liboso da vidéo la ni na sima et ya ligi et de vidéo ligi c'est regarder o moni ko comprendre ça ta playback live da vidéo na fali mais oui ta vidéo ligi fali na live mot de la fin pour la bato batali biso na ta va retenir nini mot de la fin
nga tozela lelo na opesa biso date officielle ya festival la po mitema ezala ya mokuta golo gladiateur et vos apaisements nde balobaka vos apeda apaiser opesa papa ya ope pasi te poso kooloba tozosala boye ye place aza aoyoka pasi omonake likambo mo boye kosalama eya na motu na ye otuka kopesa ye pasi te tozala kimia bakopesa biso solution ici là tokozwa date na biso ya 3 jours na biso ya festival la artiste oyo bakendaki bakoya na bango en tout cas merci l'Oxen merci na bosita pene tolomo 189 cm ye moso bayebiseka etolomo minuti awa esepelisaki napesi bambote ya tro na Karine Moindo napesi bambote sikoza Judith Kabila bambote ya tro batutu oyo balandi biso napesi bino bambote ya mingi numero nanga telefone eza plus 243 81 92 01 666 plus 243 81 92 01 666 babone nyonso bakolona bagladiateur eloko nazosenga bino fo kosabonaka na baplateforme nyonso ya lipage boke na page ne ya Facebook make lelo badeklare page ya Facebook ya papa ya veze ya kolinga eza ya kolingana en tout cas bagoloise bagladiateur bosabone na bapage officielle ya papa ya ve na Facebook na ye na Instagram na TikTok partout place mo papa ya ve azalaka na bacompte na ye bokende bosabone esalaka mpe mpona artiste merci na tokutani prochainement na baetu balingaka lomso dans un concert moto moko bopeto je suis là tozozela date comme ça tolobela allez ciao.